tant na osala émission na libanda ba combattre ba vous quatre émissions oh anayara awa nazuba information mususu kuna oh na ebité système eza PTV mususu moni bat mususu ba mona ngofo to solo na komi babi Petchona qui va combattre ba katinga na émission tourner ken en tout cas c'est préparé ko songa kuna fasanga ba pardon ya ba no robaté mbabi ken penaya sala émission je reste malé la bengana ina ndako acha biloko libanda ba lakinga la place ba pesara la déjà salon de coiffure il y a salon Kenzo la maison Kenzo salon de coiffure il y a Jomo Azana Kenzo ba pesa ba bomba wana mais ba réclamer que tant azongi kin la bande finga de Cape Town mais yé na kina ngwa na moni na petit en Gires bazane Gires a émetté na mbora na ken piana a émetté Vincent Chuliza a émetté Glorolangi aza émetté Karine Mokonzi aza émetté CTF Moko Afrique Info avec Frank Stemai Yandankala twende X-Bass Marandura Frank Stemai Yassika Eye na Kinshasa Restaurant L'Orangerie Koutia Kusia Balala na spécialité na bango poulet au makala Souka nelengi Basuki wana te Olingi kolia bio Yaka mbangu na Restaurant L'Orangerie na service na bango cuisine congolaise Olingi kolia biloko mboka na yo nyonso ezali kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC service ya kolobela te un personnel très qualifié et bango chaque samedi la musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Excellent fidèle internaute, vous servir c'est notre devoir et nous sommes très heureux de vous compter parmi des milliers d'internautes branchés sur www.africainfo.net. Merci également à tous les amis de Frank Stemai éparpillés à travers le monde. Nous sommes très heureux, mesdames et messieurs, aujourd'hui de vous ramener encore une nouvelle émission, un nouveau numéro dans le cadre d'analyse qui reçoit pour vous, mesdames et messieurs, un chroniqueur connu des médias en ligne. Et lui, il n'était pas au pays, il était bien sûr à l'extérieur. Il est de retour, voilà pourquoi tu préférais tu es au Yambaye. Donc, tu es la réalité musique Nabiso Libanda Yamboka. Ils ont consommé Ndengenini, est-ce que ça va? Quel est l'artiste qui cartonne? Bien sûr, Libanda. Et puis, tu as le Awa. Nakati Mboka concernant bien sûr le monde culturel. Et lui, il s'appelle bien sûr Mats Kas et Mati Kassongwelunga bébé. Bonjour et bon retour Mati Kassongwelunga. Frank Stemai, bonjour. Nayo, bonjour na Batutu Baota la Bisso, na Africa. Na Ebik Africa Info, Pesara Bisso, Bamambo Belé, Naza Yves Matan. Ya Rotal la Bamarambe Belé, Banda po, Yobika Kunando qui mondela sa bonza wifi. En tout cas, Nazumatan, Nazutan Rotal, Nathalie Babolo, la Bissum Soso, to négligeant. Ah, Msu Yomora Saliango, mais on diminue en côté mais Kuna vraiment Bampifo. Donc, c'est passé bien, voyage dans l'équipe bien, on a quitté le lobby, na 14h, on a comme 14h, on a savouré qu'il talra un mois Libanda. Un mois Libanda. Alors, raison voyage aux Akinini en Afrique du Sud. Il y a raison voyage dans les Aki un an on a kende na mon amboka et puis nandengi batbandolo ba déjà que au salama mambele au salabo batmusbando critiquer ngapé abimarate akenda ta brazate ka fabrigaza même matadi do voyager kaka pona batu balo na voyager pona batu te moni batu tant batu ba loba et le romo boy ça rappelle mon tepé ça rappelle courage tant on a eu mon ange de lumière à Pessi lumière, à Pessi masolo habité batbalo barato bimanan atunungo ke wapi olingo ya poto habité poto siko te pona bela ange de lumière wana madame na yo ange de lumière wana mère
Ange de Lumière dans nde alobaki bima nano nde nakende Afrique du Sud na beti tour na kati Afrique du Sud nakoti bagroupement bacongolais batourna mpe bafilme bafilme eza lokwa bafilme ya Nigeria eleka mpe balibanda nayebi ke awa mpe ondire etalamaka na bachaîne na bango wana na tournaki mpe filme na tournai nazali joué comme acteur donc moi 4 épisodes bon eza mélangé ça en anglais eza na lingala eza en français nasalaki mpe donc na dominant normal donc nakendaki en tout cas tourisme mpo nakendaki boulot te mais naprofitaki mpe kuna nakutani na bambiaka oyo kuna bato babanda internet mpe kuna nakutanaki na info kapa mutali boso asimba micro kuna info kapa nakutanaki na Gouve Wamba donc napesi bango te bayamba nga bien tosali mpe baémission donc bato tu bayamba nga mpe banansi mata plus Gogo Liziba napesi mbote place oza napesi mpe Maître Arnaud napesi Doudou napesi mpe Dougala donc napesi tout à l'heure quand briefé la merveille à bengaki à côté de la télé-réalité donc oui on a briefé la merveille il y a 0027 il y a briefé la merveille au monde Cape Town nene tika quoi na ça boutique baligné boutique vraiment combo surtout bato ce ka o muta briefé na pema ki tok o muta sugar na pema ki tok donc pour nous on est ensemble merci Briefy donc dans les bons ningizala kaka dans ndena banda loba bandeko bayambinga BBC ba Francine na mapendo ya ba Francine na pesi mbote place oza donc batutu bayambenga bien quoi voilà batu bambaki bien c'est tout à fait normal parce que za moto yo sali musala mingia photo lo bana monde na biso mais alors réalité il y a musique congolaise et na moko uti wakina ville na Cape Town voilà réalité musique congolaise qu'on est il y a réalité musique congolaise disons nasali analyse belé analyse liboso temps na bimi na komi na Nairobi pour na sala escale na Nairobi na Kenya na aéroport na vandaki bikande banzembo beta na aéroport na kati aéroport banzembo ba beta banzembo na bango moko mais ba congolais ba beta mi baleka donc so vandi ba beti banzembo na bango musu 3 4 ba beti Koffi Olomide ba beti Koffi Olomide ba beti wera ba beta ba hélicoptère na Cape Town na ba milliers na biso ba congolais ba beta ba musique ebele oui ebele mais ya bango kuna na kota ba boîte dans temps lo bana milliers ça ba boîte net sona ba Daniela Boy n'était pas communauté congolaise communauté congolaise eza DJ azawana ndi aza congolais ba on bako no ba mindele kuna ba Kalati musaza kosa musaza on connaît pas capote Blaise Kalati donc ba tozaki wana mais mingi ba DJ wana so ba beta mo ba beta Fali Fabregas Wera Koffi JB Falim Fabregas Wera JB Koffi donc 5 artistes tolongoli papa Wemba tache papa Wemba donc ba musique ando BTP moi moro tara na komaki pe lokana yepe na générique ya pensage ya maestro fa na boîte na bisao donc kuna ba mindele wana na binisa bango lokolo e bouger nzoto ni ngante mele koloka donc mais c'est très bien ça va et puis ba querelle entre ba musiciens toi kuna ba supportant ote ba na ote o mutabote mais mutuna bino wana comme na nani ala pe na mo ba fan na mais na oka ki abeta ite musicien congolais mo ala non mais il y a un journaliste Matika Songosa non s'il te plaît Matika tu es mon frère Komboye Gogan non attends s'il te plaît on a préféré parce que les journalistes ya munene ya mboka na boité to sur la masolo ya mboka to sur la masolo ya sentiment toi tu es un journaliste non attends question yo poser nga question na poser question mais na c'est pas la réalité non Matika la mission tu es connu ozana bato musu Komboye Kimate en tout cas na niveau hérité kimité sincèrement Kimaki niveau hérité et moi ce que yondo ke nga mabe mais ngasi ko Kombo vraiment de Kimaki mais la lobby yango hérité watanabe Komboye Kimaki vraiment mais yende et surtout nande ba bimsi Bercy et lobby batu ba sepeli ba condamné pe batu mususu batikaki banini donc mais ça va donc hérité watazo betape kuna ce qui est vrai bon nandenge ya nandenge na musique en en tout cas na okite mazamba fan
Ah, bah, fan, hein? Yeah. Merci beaucoup Matika Songo, nous continuons. Mais tu me rappelles que sur le Cambo, il y a des bandes, je crois que on a internet. Nous quand on a matin il y avait mon production. Réalité, il y a mon qui analyste culturel. Analyse par rapport à déroulement matin avec mon Kobana Mukola Koufaki, de multiples émissions ça marqué sur internet. Bande comme ça polémique autour il y a Liwa, il y a CG. Si dans mon colon intermayo tant que mutamayele analyse ça qui dessus. Ouais, tout le monde va interpréter Liwana na ba façon tout surtout dans Mutua Igwe. Et puis tout le monde va pas jouer Salama Iwana na de Iwana tout le monde y so moni moto so kufi et surtout que soit Zaki Ayebani. Donc c'était mal longa na rodae ce qui tout mutako dae plutôt na famille nanga ou aza jeune tonini so na ba pifo na ba succès ba lo baranga. Comprendre, Moni va servir combien de temps à la maison mère? A servir vraiment comme il faut, comme il fallait. Et ça n'attend où nous avons mutu. Il faut qu'il y dans mutu faut qu'il y au kufa, au kende, aux ala soutenir mon kili. Bisson c'est passagère. Tout le monde a qui, tout le monde peut condamner peine de biso. Héritier Watanabe, n'ata pas Joanna. Moni na ba matanga eza soutenir ba matanga kala les ala qui wana. Nandimi tout le monde place à passer une beauté hein. Après si Igwe Mbote na habité non mais bon pour la vidéo tout le monde y a monté na après ça Mbote mais la raison c'est là que déjà au début avant quand on a salle entoupement ba mettre maison mais mettre na yemo ba bousculer qui est autant quand on a salle comprendre que il faut éviter ba problème yango avant d'agina c'est bon tu es que wana ezala nango kaka façon de dire tout le monde a Bill Clinton na matanga ya ndeka wera ya nani vena biso adaya wana Nico Bakongo bilanda osola tena de la formetanga ya matanga yake papa pesimbota fukami eza pe kateko fukama vaut mieux kutola ki sabatu ke babwa kisio pour comme on a raison que oyete batu ba interpréter estema orozala okufelinga no tokozarate tona barando mo monsieur na matanga na bino na na tapage te na oya na opeso mbote za place mawa to mona na matanga ya Didier Lacoste bando sur la tena faire mais aya na cinquantenaire na morgue faire aya ya Mbila Lacoste baleli aibi combien de fois mère on a lambela mon babadi comprendre donc to condamné bon disons ba tukuna ba condamné ba acte wana et puis na bato ba loba pour na maison mère pour na Igwe et puis ba omiti na niveau ya osali wera to moni nde ba sali de la forêt c'était mai to loba ngo na loba marambo moi trop na Congo oyo ba wera et bezaka po biso mo ba congolais to ba valeta Frank c'était mai so na ebisio ke na Congo nde to vanino a boy bato ba biso formaté père na moni o nga na moni na miso na mi balo tika donc na banda ovanda ti donc mutaozala mutumso za lura toza yaza na matete poko na mutu so yo tala on Afrique tite ka 8 ans c'est que vraiment 8 ans jour en salité batutu baza busy tout le monde a parlé naï nazana ba mettre raisin nazana ba mettre chacal donc nazaki vraiment entouré nazana na muta ya profil la merveille Dougala solusinga na 2 minutes car papa longo la sim na téléphone na pesi dans téléphone longo li bracelet longo li t-shirt habitala donc asolanga boy papa aleki donc tout considérable ba musicien na biso nde ba pesa ba valeur libanda de la forêt à tout le monde en Bogo yo ebi déjà dans ton rôle ba mambala te biso tout awenge mais Matika Songo c'est bien côté wana ce qui est vrai ngai kutu to me ko sora to me comment que libanda tango il faut to me camper récapituler par rapport à l'actualité wana mais bon c'est une actualité malheureuse autour ko betelango c'était chaque jour vraiment ça fait mal. Et Matika Songo na simana awa ba mambo bimake belé oyo pe ntam suna monde na biso ba journaliste yo na na musika kuna tozo na monde na biso na ba journaliste internet parce que ba libana ne balanda biso to ba tout à l'heure kuna est-ce que tu as considéré ba dispute na biso ba désordre na biso o nous sala awa na Kinshasa kuna ba zo ngondene. En tout cas on est considéré vraiment dans les bons mains. Et ça n'a pas tout siko balinga banti
Naibité, pourtant dans le boy, ça va se soucier de n'attendre comme on attend, comme bateau, balinga bangote, au bango balobi. Ouais, c'est bon. Dans les informations par exemple. Bakuna, au moni na ou ana kutu nazion na Cape Town et puis nazion na Kenya, na avion presque bateau tout na ina bango vol mort na Nairobi, poto comme about poto. Donc avion zaima plein na bana mikili. On sentir vraiment que Frank Stemai mututo kangano photo. Matika songo talaka naza kuna babi nanga na bwaki ngunda leke chata na yebi kutute na tala na ngango me batu kaka yo zonga babi yo bwaki ngunda yo da so muta moninga ifa benganga so muta moninga ifa solo nanga bande on a biso mususu atoka ba comme na morceau dur omoni mutu so bande bien okomi kobimi ses alelinettes déjà ken piana kuna ba kanele. Ah bon? Ken mboka na kasi na koma ina terrain na na sala pe ba sport et pas ya nani Willy viens comment ils a son nani à la maison côté kuna bo likolo ateka ana South Africa maison is South Africa second hand donc venanga na shop na South Africa second hand na pese mbote place oda wana place baken yo nza ba belaken tant na koma ki wana en tout cas ils ma belaken tant na osala émission na libanda ba kombata bai yo bukate mission o wana yaka awa nazuba information mususu kuna o na ebite estema eza pe TV mususu moni batu mususu ba mona ngofo to solo na komi babi petchona ke ba kombata ba katinga na émission dans gouvernement témoin na kota ba jana bandal vraiment na moni batu ba noro baté babi ken pena ya sala émission je reste malé la bengana ina ndako acha biloko libanda ba lakinga la place ba pesara la déjà salon de coiffure ya salon Kenzo la maison Kenzo salon de coiffure ya Jomo Azana Kenzo ba pesa ba bomba yo wana mais ba réclamer que tant azongi kin la bando finga de Cape Town mais yé na kin ngo na moni na petit ngo jires bazane jires a émetté na mbora na ken piana émetté Vincent Chuliza émetté Glore Langi aza émetté ba Glore ko ba yesa na aéroport quoi babi Karine Mokonzi aza émetté bato balobi kutu to installer système ombo na mikili ça veut dire que ce qui na tali mission Frank Stemai na c'est par exemple à l'émission na sepeli nango a zongwa télécharger en a motinde ane bato oli akotiro ba vie mais il y a téléchargeant comme ce qu'on a téléphone a motinde bato ta l'émission do babi ba diminuer bato o ba sala ba émission ma bato ba finir sur internet. En tout cas, Mike Lokamba Babi, lui, il est un peu orgueilleux. Na mukusene na lime. Donc il a aligné ngai yo Freddy Kimbe, c'était normal. Nani subatanga kishu comme on a ekima. Na epsa on peut écouter Freddy to ça lobby. Donc mais ba komba batu mususu to mona ba chaka mono en tout cas na kiangote. Donc c'est pour dire que ceux qui ont l'intention kende kuna batika la bango. En tout cas batu mususu neti ken en tout cas c'est préparé que son akuna fasanga ba pardon. Yeah. Mais ça paye le moins bien. Est-ce que bien qu'un téléphone est bisayé pas à mutunayo? Mutunangai ken abanda fonctionner là. Ken a fonctionné là kuna apesi ngai 2 personnes 3 personnes. Ya ndeni wana mabele na ngai taka na mabele na koma ki mabele ken. Déjà le roi na lingbala, cela veut dire bouffer la merveille ni yango mushi terrain na. De son côté so azana kin aza patata kuna ngana ikina bikana na terrain fa fonctionner là. Ouais. Et pour ba bouffer va fonctionner là pe kuna que ça choga fonctionner là. Déjà te ba noro bana kin mais ba fonctionner ma sana banga zonga tana body na t-shirt. Zonga t-shirt tata coupé bani. En tout cas, c'était normal. Très bien, merci beaucoup Matika Sokome. Est-ce que vous êtes en bien bandeko wana pour yo ko éclairer na biso tant comme vivre réalité mokuna il faut prévenir biso nyo surtout tika na kin. Est-ce que vous êtes en bien bandeko na yo en tout cas non na 8 ans o ils aiment mission le bosso na sali na comme lobby to sala ki ton comme lobby na kinemba mona c'est déjà qui na kermesse ya Christelle Mamou bon na biso na bandel la story ba sali wana na va journaliste hein na pesi mbote na Tony Shondala, Tony Show, Tony Show, Tony Dedamoli, Tony Naba, JPN Kabongo,
Jipenka Bongo, Tozaina, Sam Chapelle, dans Belé, Vanessa. Moi, caméra, moi, télé-réalité, solo, moi, des questions, mais émission vraiment, il y a Liboso, il y a Ngona Sali. Merci beaucoup. Mais si on a écouté, on a message à mon tout le monde. On peut faire un message individuellement. On peut faire information. C'est la famille. Merci beaucoup également à boss Fabrice Nseka, le boss américain qui nous suit avec beaucoup de plaisir. Merci pour le soutien, boss. Le boss américain Fabrice Nseka, na maman Nanda, grand merci à papi Mamalé et puis na maman Mirnan. Merci beaucoup pour vos soutiens. Alain Dinamo, l'homme en surprise très très agréable. Bogart Tina Poche, Moté maman Jenny Samba. Mais depuis la Belgique, merci beaucoup pour le soutien. Je n'oublierai pas aussi Noël Okito Black dedans le jeune millionnaire. Bientôt, le sang de l'agneau va couler pour Noël Okito, il faut confirmer puissance. Pardon, la carte comment briefé comment Zaki Luison Mbito. Luison Mbata. Luison Mbata, voilà. Luison Mbata, second hand shop, one of the shop naïe. Donc on a besoin de TV, on a besoin de former. Quatre émissions, boya awa, potan ozong aki no finga, como finga Cape Town, como na non. Ngana ndro bon auto na binani ote ken ayaki awa petit jire savanda adona en tout cas na moni bandaka ba Jael na moni makuna na moni vraiment batu bakeba na mo erreur oh mega mo gafé na ndé na zawa na ozong sele pour moni réalité na moni réalité na moni le côté en tout cas le côté bako citro oh mais tant na comment qui très bien. C'est normal. Tala, c'est mai. Ils ont abattu tala, na bateau ba yebi. Kotala mutu na mutu nazo tala po na yebi. Partout na banda okende. Ce n'est pas partout na ndok na ba comédien. Il y a 3 combos ezalaki. Il y a qui Shoga, Briefé, nana ni ser na biso moisi. Il y a Achar Batentir trop boé. Asala film arriva. Gabriel. Est-ce que parler la vanda que ça parler briefé à vanda parler Gabriel à vanda donc on a soroyi déjà place là là-bas presso et là on a sepel là on va nous tout bana ba parler kuna on a monté dans studio mais afuta le roi là surtout chaîne ba monter ba $530 et on a mana ko sauter dans ba nous ba vivre quitok mais bazande trop busy. Merci beaucoup comme Luison Mbata Luison Mbata dans second hand et à part Luison Mbata South Africa second hand yango ana yo moye biango South Africa second hand Luison Mbata so poussani boro kangam na Luison Mbata eza maison batekara ba CD place ce qu'on a monaki qui bisope na nenga mabete na yebisa ba noko na bi bino bolia mtoke na biso do sentiment que écran ezana ba tchara ba CD so balongoli CD batie de bazor babilo na biso baocha maison RMV et bangba yamba pe kitoko na salle pe sports donc na sali salivement na kipe na babar ba yambinga ina ba congolais neti nani info kapa na 243 na salle sports tout ça les mission en tout cas dans le bon je disais Noël Okito Black dedans c'est les jeunes millionnaires. C'est le jeune qui cartonne la ville de Londres aujourd'hui. Et puis, avec beaucoup de plaisir. Petit Nangamora Bandos à la tout le temps Julius Tomé Love. Donc, il à ça dans le restaurant kuna. Parce que pizza et comment il aura lipa. Donc pizza à Randaku. Donc spaghetti mo basala kuna na episode ya des quotas missionnaires so world. On a matama venu na ça otika quoi. Donc kuna za kika na duma ka chaque jour. Non mais c'est bien. Le quoi Moussala ils ont dit maman ami sur Batuli Banda Mboka. Ça fait énormément du bien. Merci beaucoup, je confirme encore. On dirait Matika Songa Nabora Noël Okito mais je confirme qu'il est puissant. C'est un jeune Noël Okito Black dedans. Frank Stemai. Il Londres les lots. Omoni les lots. Il est tellement puissant, il est ce qui yolo belo Omoni to back Sarabat. Les lots msusu nani obinani Noël Okito. Black dedans. Noël Okito Black dedans, M ça bandi ne pas Stemai. Ndé Stemai a fungolige
Abi Matika Songo na ebi était mais lokola déjà massa na ngai ya zolo ba déjà za danger na lokito. Ala mystique. Va na ngende na yo na ebi ke biso ezala soki yeboye c'est que comment là. Si. Ça la bien. Alors je confirme encore mon vieux Willy Moucheni. Le code 00243. Na boro na olo bana 243 on a donc bango moro sur na kotika balo ba Willy Moucheni mais ba le la rafa betande tour ko. Willy Moucheni. Babi fa baptisé ba. Non ça c'est qu'on Angola dans après Luanda. Moi 2 jours moi na Cape Town et ça la bien. Mouto alia kana batu. Ya Willy Moucheni, merci beaucoup mon vieux Gauthier Mascotte. Gauthier Mascotte Djedje Ngonda Imen la terre partageuse. Merci beaucoup également à Lo Mercico. Gauthier Mascotte au sala biso suma ramener na te ba géné wana. Non mais yo bika mikolo au sala mo iloko moko. Parce que merci ko na okaka yo na Mike Lokamba. Merci ko la première dame de Lausanne. Na okaka yo ne yo n'habite non ba Mike Lokamba. Claudie Diesuka. Tormo belé. Yo pe na bokoti déjà. Donc merci ko na yo kara yo kara. Il faut appeler monta Ridge. So Ridge Ndimio, c'est que mère pas Ndimio. En tout cas Ridge on dit Luawa, elle pas comme les autres. Luawa. Otanga na kati quoi. Yo za mona le roi bangote quoi. On a français. Pas comme les autres. Non mais dans les bons Matika se retrouve même na chité parce que on a toutes les informations la source par rapport à nous avons la Afrique du Sud précisément la Cape Town c'est que vous allez qui et puis vous allez biso bien omoni les lots na matière avion na famille te pour na hypocrite na matière avion na famille na matière première fois na avion na matière 4 na mbalamo donc ça veut dire na compagnie mo mais na matière 4 avions ça veut dire na ina otikinga wane zunga ketikanga kuna wane zunga kuna yotikanga wane zunga yotikanga donc na bokasi ya ange de lumière cela veut dire que Nzambe Likolo ange Michael ange Gabriel ange lumière de Bosso quoi donc cela veut dire là où repose le cœur de quelqu'un où Matika son I love you so much, baby. Merci beaucoup, Matikas. En résumé, tu peux dire quoi par rapport à l'intervention de l'eau? Pour tout ça, on a un espace Daniela. Daniela, Nesika Makambo, Lingwala, Nanyangwe. Nesika va tout baya revendre, mais la moelle là comme ali. D'après non loin chez Bisso. Non loin chez Bisso, nous parler. Donc, Matikas, tu as un souka. Un de nos messages, Otoya, Moussala Ndengenini, Batba Luko Wapi. Et puis voilà, parce que il faut. Boulot banda jalendi naza na IC News normal et puis le quoi clé à Congo basala ki ngo mojar tiko déjà na kokinanga déjà na tika ki Congo Lumière Congo Lumière News télévision na moni déjà moi na musika déjà na moni moi 25 abonnés déjà c'est bon pas aneka bébé na salne emote auto funga manga za ekuna bafongolingango donc namoni moi 25 abonnés na besoin si to komata ba lendi bo ba sata 5 d'abord kanga na bomo na na Congo Lumière na IC News Lausanne le 2 le 2 ngana loba déjà eloko ngana ngoma polyvalent na loba que omoni lelo na betara na bandara na masa na ngai Vincent Chulis mais interprétant ngoma be ikomeli nga pe na ba matoi banini na bomi na katsanga contrat mais ngala instaura eloko mo boye na banda yango nga mo na sur mutaliboso pe na solo nezai na solo pe ngo na yo totema na kwa 8 décembre pe sanga ko concept ya so monique ezai yango foko mabongo sala yango po biso to lukala très bien pe sanga conseil wana na koma libre donde na boye o benga ngai nga penga mbongo nga pe sanga ba vidéo. Merci beaucoup Matikas, nous sommes pratiquement à la fin. C'est la famille. Bisso Boye, c'est la famille. Tous ça, musiciens, tous ça, journalistes. Donc, Matika Songo, Vincent Chilouzi, Freddy Akimbe, Tracy Mbelenga Pro, Julien Botalatala. Mais tu peux réclamer. Tu peux réclamer Kerel na biso guerre entre nous. Ils en ont réclamer en tout cas surtout surtout balobinini. Wana na joki en avion tantôt na Kenya bana poto babi beaucoup mina trop monotonie donc cela veut dire Frank Stemai loko ayamba qui peut-être Matika Songo boy bino so beaucoup mo yaka boloka Matika Songo donc beaucoup mo la biso et le moment na tuni bango pourquoi oté nettement ba Bercy partout et puis non, mais c'est ça l'actualité. Il faut dire une chose que biso musta nous a reconnecté. Ce l'actualité est à côté yo ba souffrir que to kende biso no sokuna. C'est normal, on a pas tenu sur rigueur, ça se passe comme ça. Matika Songo outi banda mboka pesa information. Voilà, mtuto royene tingana ye, ndeko musuna simana pas ko yazu Matika Songo, c'est normal, comprenez-nous comme c'est ça monotonité mais et ça actualité mte benda bateau. Tout journaliste concourt
toujours là où il y a l'actualité, court là où il y a l'actualité, pour que transmettre l'andina biso nyos des alara. Wana est normal, bon interprétant ma bête, mais j'ai insisté vraiment sur Keral Matika Songa tout à l'heure. Nous ne sommes pas des ennemis, moins encore de je sais pas quoi, hein. Donc biso ndo wa frère. C'est la Matika son pardon, c'est la famille. Nataka ba komba bana mibali na ya bana basi. Parce que moi je maîtrise bien côté Banamibal. Matika Songo, Vincent Chilouis, Jazz Kavoulou, Thierry Mombaya, Ken Piana, Gilles Botalatala, en tout cas tout le monde, M. Rocky, Matressim Belenga Pro, voilà, Banamibal, tout ça, Moussala Oyo, nous sommes tous un. Tout ça, Moussala Oyo, pour nous servir Bandeko, et non pour nous entre biso. Moi je pense que ça n'a pas d'importance. On va vacciner pour toute cette émission. Bon, il y a un peu qui m'a vacciné. Bon, et Kimi Karamé. Et il y a un PC à Didier Okamo de Birmingham. Cela veut dire que na Cape Town, Afrique du Sud, mais bon, aux autres Angleterre. Cela veut dire que nous avons 100 reines mobilées. Mais deux autoroutes, puis tu as Sotal Concon en Norvège, Mérim Baté, Ange des Lumières. Balobi, moi si Oyandoki, PC Mobile Andoki. Ça veut dire moi si il y a Mobile, il y a Ange, PC EP, moi si il y a Ange. Cela veut dire que ma place pour nga bobo manga, ma place pour salara mabe pour na kufa. Yeba que perda au futa. Merci beaucoup Matskas, nous sommes à la fin, disons merci à l'espace bien sûr Daniela, merci également à Brifi la Merveille pour l'assistance, merci à Château Rendu Wali, l'artiste pour la réalisation et la prise de vie de cette émission. Nous sommes à la fin, tu as dit que tu as sur Nyangwe. Ngulu Yali, Masanga ya Pi, Oezali, tous les amis entourés de Daniela, merci beaucoup. Ah, Wakitoko. Nous sommes à la fin et à vous, très chers abonnés, prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Au revoir. Yassika Eyena Kinshasa, Restaurant L'Orangerie. Restaurant L'Orangerie, Koutia Koussia Balala. Na spécialité na bango, poulet au makala. Poulet au makala, Souka Nelengi. Basuki wanate. Olingi kolia bio, Yakambangu na Restaurant L'Orangerie. Na service na bango, cuisine congolaise. Olingi kolia biloko mboka na yo. Nyonso ezali kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC service ya kolobela te un personnel très qualifié et bango chaque samedi la musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Frank Stemai.